vu de loin c'est un abisso ma kalunga ba mankaka mukolo respect soki mukolo yemo pasano ne poli pour vie de la manquer noté ano leader na ye azano na gaz koleka ye loto linga na pena sona linga kena mutema so kena linga ka Charlie bona bebale na yo père atanga na leke na succès boyo zangeta bato balinga ka so bato balinga na taba na notre to mal bo c'est là na donc mayel ka fait ça. Mais vu de là c'est comme si ba problème est ça là au méfier ba master mususu parce que na sola qui na siluso na bi ndeni ça c'est comme même ba comédien poto tandis que vu de là pire mutunaye vu de là qui na liste était tandis que tozala ina Schengen ni kuna vu de là zo la visa ba pesa ba mo visa te vu de là le la yo bana abi vu de là de parler à personne akoma banga bato akoma banga na biso abi singa ken talanga pe na ya ko lia fufutie pa na na Belgique ngape na ko tshela mutu poison bando banda musala otilelo artiste ni a marqué le plus nana mobiki ici nana nkela mobiki ça bien pas non Mabidi wa joueur na Congo Patrick Balox Mabidi asa excellent au sarana tera la fin na Mabidi il a du jaune R10 comme moi on avait basé belé comment ni Mabidi Mabindi Mabidi Ken Mabidi Ken na boya ti makambo ozarales nande de recette mais biloko belé nya modem ça comment biloko belé mais tant le bien keda voilà bakoli c'est quoi yo Ken prend on est bien Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa en l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa en l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Pasteur ni nango te a benga ya namoni monsieur Katana ya mort monsieur a confirmé dans 20 ans ta ya Nanu ezalate etikala pe kozalate na Kinshasa. Société Dieu existe. Etieli bino mo bange na service ya ba course nyonso oyo kolinga. Ba bengi service yango bisoti na porte. Ezali ba moto bozali komona ezali na service ya batutu oyo bazali na posa ba rendre bango service na ba course nyonso. Tuna ngai nini? Onga nazali na posa na kende supermarché. Mais nazali na makasite ya kokende. Benga bandeko ya Dieu existe bango bakosunga yo. Na mbongo na bango bakokende na supermarché basombeli yo biloko tout kozali nango posa kobanda na 0 ti na $100 bango tango bakoya balakisi yo ba facture ya biloko na yo osengaki pe montagne se pesi ozongiseli bango mbongo na bango pona course basaleli yo okofuta bango kaka $5 ya pamba ezala ozana posa otinda moto na wenze benga kaka bango bakorendre au service basombeli yo biloko nyonso na mbongo na bango tango bakoya pa na yo ozongiseli bango mbongo na bango pe opesi $5 ya course na yo ndeko na ngai mabuka na daya tala service oyo ekomi koya tina porte na yo ezala pona kokende kozwa perruque to plante na yo na salon de coiffure benga bango bakosa elo course wana tango bakoya bapesi yo perruque na yo pe opesi bango $5 ya pamba ya course na yo surtout pona bino oyo ezalaki keso bimaki obosani eloko mosusu na ndaku chombo to nini bango bazali wana bakosunga osoko bengi bango na bambuteyage kisasa moto wewa ekokota partout pe bakosala show
shosho bazweli yo quelle que soit distance sombele suka bisanga pona bandeko bazali na batu na bango soit azali kobela azali na hôpital to pe azali na ndako kasi esengeli bakende kolukelo bakisi benga bandeko ya société Dieu existe bango bakosunga yo okomeli bango bakisi na yo otindeli bango na mbongo na bango basombeli yo bakisi après bayeli yo ba facture na bakisi na bango ozongiseli bango mbongo et puis ofuti bango mbongo ya course na bango $5 ya pamba du jamais vu ozotu na nga soki bazali wapi société Dieu existe ezwami na Cavalli Center na commune Gombe en face na Planète J na boulevard deuxième niveau oza mobimba topo ko benga bango na numéro ya téléphone oyo 089 00 040 81 na société Dieu existe nyonso eza na sécurité kobanga na yote kasi ezali likambo ya kondima nyonso ekomi na réalité eyokani bato bazinga tena ko donc balongoli na weri ba banga na nyangwe toke tu na te vide loin tika nazolo baba konzi ba oyokanga vide lo lembe mokilo bien nini eza kutu question ya polémique te na lobike ba masanga na koti nga armée na ndeni na koti armée a nati nga na zosa ba 2 jours 3 jours na liete na mituna est-ce que 4e jour na okoma na okufa na nzalo te omona mso mama mo boy kaka ya na raison na mama fali trop fali na okinze mbona sika abwaki mama Monique nga place salinga ka plaisir ya ngwana fali ko bosana ka mama Monique te azalaki mama malamu bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film posoki natali kitata na otala ba photo na ngakala namona anati nga bakobisanga demonstre elongi na nga ozaka ya normal nzamba salanga elongi ana deforma mukilika bona yo suka ndeni ndani pozo 4 fois 4 fois ouais 4 fois elongi nange ezalaka nango bien makasi ko babote na biso tokoma otalaka otali mwana na yo ndozotala obi atala ndenge nazalaka donc otali okangi foto na mwana yo mimona okomi mutu mosusu mwana sikoyo bimisa fasi no wana oyo ozalaka nango Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouvert
bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Vous êtes nombreux à nous suivre, pardonnez-moi, très chers internautes, mesdames, messieurs, bien comprenez que c'est pour le compte de Film News avec votre humble serviteur Validi Tambouatouka Banapoto Banamokilimunba. Merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nous ce charbon vidéo na canal la préféré. En tout cas, ça va biso 5,40 €. Surtout tant que tu as une bonne interaction et régnera bon entre biso nabino. Après avoir qu'on mettre ma vidéo online, ndé beaucoup mena biso ba suggestion ba remarque et ça la keto ça mo sala ndenge longo banito ndenge bino bolingi. Merci à Manso Batika Rabisoté en commençant par Baldoso Basanganabo na kata restaurant et les zones de la par Maréchal surveiller ça. Non Basanganabo na kata business class pour prendre biso les boss Placide et Bio. Maman Lisette Lokange Tikana ebiso que tout ça bon na Ken Piana Makizembe o wapito sangani poto yambe abino l'artiste comédien Charlie vit de loin avec lui. Tozo apena taimbele la concernant Maïnion c'est que les kabongo sur la toile ensemble dans des ronabiso osé mukuna qui refungula poto bandabongo c'est sa salutation. Bonjour Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Na appelle ça bonjour na vu de loin. En tout cas na mona kalamoko impossible. Batuna polémique. Mutafulanga Batuna polémique. Mutafulanga na poto pena mutaliboso vu de loin. To sala na émission mo boye ngana ya ba te ke émission na mutatinga na sala na tinde na poto na ya ba te ke ba te kango. To surtout ki bo émission na succès danger te kama grave na poto. Ya grave ça. Donc te kama grave. Mais ça la moi et ça la nga vraiment plaisir te. Kota la vie de loin lelo Congo ki mutema mabeka kanenge koma ngana ba vie de loin ngambe pena mobile bofane bo ngambe pena mobile mais papa chéri la comédie c'est rien la senga là la profiter peu ça président Mukulu Jibe Piana papa chéri à musique leader ya Mufudé merci na PC bambota to merci auto bo kanga na émission papa sango et comme les ngana c'est un plaisir voilà Mukulu on a lire 4 boules en tout cas Valdi na pesi prophète Emmanuel do Dibambote parce que ministère des affranchis à place biso to comme Sambela donc nazo kende pe kuna wana za place chaque vendredi dimanche nazanga nangate en tout cas merci. Merci Mbote Koutou Charlie. En tout cas, derrière tout comportement social, il y a une communication. Bon, mon assou qui a vu de loin, Naba Poudre. En tout cas, félicitations. Banami Balé Bazu bon examen d'état. On est Chanongi, la fille de son père, et Maylor Nongi, la fille de son père aussi. Donc, Bana Pessingue Sengoken, dans celle des jours, dans les Larakaka. En tout cas, et ça là, il a pas cher de poule. Et l'on est ça là qui ont la peine à bongo. Ken, on a vu nos vies de loin, on a aussi boui. Non, là, les togotes, mais là, on a ça. Pavement, il y a malungate. Donc, on a un peu de temps, on a 80 ans. Mais le long, on a pas la théâtre, on a le barakel. Natambola na kilote natambola salité ni bana nga batanga tina suka toyeba ke ba oba komaka wana izaka classe bien kamaka mususu so za classe bana nga foza la bongo osoko pona pesa ka dage moko c'est pas dit que ce que natangisi bana
na mbongo ya mbongo mapa mbala moka ba pe foko mosala mapa non te ezape mama mapa mais surtout ki boy jipa danger boy moi né ministre ayepe boy PDG ayepe boy secrétaire ayepe boy général donc ndenge na lingaka donc bana nanga ba to ba pilon ya po maréchal o ba ko sécuriser vie nanga kena longa matadi na ke boma base solide voilà et ça là eba ndeni kolela na yo e ba moni papa abiso azolela bayebi wana na fanda kuta misusu baolia na bango otali boye ta bapetio basanga na damas biso tozanga ntango ozomona bana na sa motema na oyemba nalali te butu lelo bandoto eke mosika majeko nalamuka natali bana na bandi mpe ndenge mokili soki wana mpe tokende na tulila bakoko merci la coordination redi ya misi mais na onga na yebi ezaka bana na mibale te ken piana kuna msuto sana azana bana mibale ba universitaire oui donc c'est Vinongi yepe manager nanga yazana pen année ozo sa licence kaka na nay oyo jubilé azotanga gaz et pétrole donc ba tête tene maboko banki ba lycée ba ta lobby jubilé azana 10e ri église comme on dit moi na tanga l'église bena IPG azana IPG donc azana pétrolier oyo ya misa to azu diplôme bon balé moko azotanga sciences infirmières moko akena kasi bato abaoyi bambongo penalty akena finance moni kasi mayele na za donc on préparer de atako pona ngate me bango na bali na bango na bana na bango et puis nazotongela bango kaou donc batika na adresse mais ya biso tongana biso kolobate mais attends yo ningo lobate ba commissionnaire ba songi sangano ke musika ya osarante ku vu de loin lelo comme il côté notre papa chéri comme il aura 20 sonné kutu na weranson mapango eleke bele ken pena yo ki masolongo en tout cas na vi masolana na le capé na ba venino ba l'accent vanga vie de loin mususu ngwana mais félicitations pour otongi pa étage non na boye ki polémique tala vie de loin na nenga ko ka na baba na yo kite na moni pete no wa pa dike ndeko ne azaka na vie de loin va ja pa pambati o va ja ba Uganda pa pamba omoni oui omoni merci na président Weranson aza papa watika ngati na ba voyage ayebi keleka ke zo boye leka osala boye merci na Weranson merci de juma pata petit na exaucé Gladys donc oh papa sala répondre nga donc toujours idéologie omoni même les londenga na bokola bana nga na pasi so bazui ba bokola pe bana ba na idéologie onga na bokola ba donc faut préparer rapidement donc blague était na ba petit Vie de l'Obi Fondation mo boza ba côté mo boya ba monga fula makoko ba benga ose makoko ya mindele mo Italie boy. Kasi na yaka e makoko adayas ko munde mswaza wana ngaso na yaka kuna toto yaka tika biloko. Oh ngape na tika biloko na trop. To yaka na prophète Emmanuel Dot. Ya magaya penaza. Nzela ya generality. Okoti bana bazane belé. Obi pourquoi na betelo lisolo wana? Sous danger. Azebi senga basonga na 4 motali moi c'est lelo. Otali mususu otali ya bana donc vide lobi obi pourquoi na lobi bongo parce que ba maman ebele bazo sundola bana ngai salinga plaisir ozo beta lisolo bana musu ba koti ba université misusu ba ozo diplôme en tout cas na raison là parce que tala so koti na makoko wana oyoka na mawa en tout cas ba parents na bana mayele en tout cas ba parents ko sundola bana ezape na bien que tala vie de loin histoire obeti ota na via passe lelo tala bana emso mwana olia azupe biloko mso abwaki na fulu emso biso neti ngana zasa ba 2 jours 3 jours mso na liete na mi tuna que 4e jour na okoma na okufa na nzalo te omona mso mama mo boykaka ya na raison na mama fali trop fali na okinze mbona sika abwaki mama Monique na place salinga ka plaisir ya ngwana fali ko bosana ka mama Monique te azalaki mama malamu Namona bango to solo la masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame yoko fanana yekese aneo eo tamtame aneo bidi yesa yo la nanye yo le tamtam yo la nanye. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe.
ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, Neo Tam Tame, Aneo, Kumbabisona Nzela Lola, Aneo, Evangelia Quire, Aneo, Wifi Abore, Mena Lola. Batroua Abiso Batutu Kalouji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Consomme la somme qui tourne à Biloko, de la somme, après 3 jours, après 4 jours, Biloko en est suivi, en tout cas, et ça l'ing'a bien. C'est comme ça que, au moins, la que moi, on a besoin mais c'est ça que fait la matinée, na buki manga mobeso. Na longoli poso, na tiena maya nzungu, et comme il potopoto angai, moi, chochi moi mungwa. On a vitamine et sous. On a na beaucoup là-bas, on a dit moi, mais les autres au bunda. Merci. Dans la vie, il y a Fondation RB. Il y a Roger Band, mon boss. Donc, la Fondation est presque belle na Congo. Maman a témoignage. Maman n'a pas liwa na maman emo. Na telamis Roger Bando azwa so nyoso. Kokobar nanga wa boti maman dae. Roger Bando Fondation RB. Atinda ba cercueil, la shorts, morgue, les boulous, mbongo ba tolia ba romela. Mais abotamna bangote, akola bangote ayebi pe bangote. Tala mutema wana Roger Bando anango. Tala Fondation RB nengezo biso. Mboka na biso pe bato apesa ba poste zanete ba Roger Bando parce que kotala mitema ya kosunga bato. Natala nemo boye Roger Bando asomba ba fourniture scolaire. Il y a plus de $300,000. Il y a un bon naïe. À côté quand on a ba école oyo, ba école oyo, il y a pas si passe yana. Sans but lucratif. Moi na kata tanga sali makamolo wa postuler. Abeti politique kara. Na ke 3 fabriques sans na résidence na Kampala. Na Kampala. Ouais, tant na Kampala. Tant ma kamte azakane wa mais homme d'affaires. Donc toke ko sala ba don ya mai na Beni. Na Butembo. Na Ruchuru babido mai peut traiter bateau na moment ya confinement te malade yango Corella Ebola savon bani na ba école partout mais alobela ngote ale kana TV gangela ngote achola pe mutu te pona ngo atika ka nzambe mabene bene de lobele boy omona suka attaquer biso obolamu baganga ngote ye mabene ya ngwana nganda siko na luka video na nenga mabete na lo bango na TV na zana besoin na zana relation na Roger Bando parce que na monaka ndenge bosala ba activité na ye ba déplacement en tout cas na mona nanga muto azana souci ya mboka na biso Congo neti Roger Bando te parce que na se renseignant obi ke nga sola na ba ministre belé mboko Roger Bando anazaka na poste ni na mboko waza na poste moko te ngabi ba don bela sala ka biloko bela ke dotika na chaîne nationale ba TV belé za chaîne nationale nga na yabo e ba loba na sima ba koma Fondation RB ya Roger Bando ngabi mais donc partout OK na ba école en tout cas ngana sepela o luka moyen ndenge bino boyebani okotisa biso ata na ledusango biso ata apesa biso eloko te valda ata apesa biso eloko te mais tolobela nefis ke misala oyo ça parce que bato bana bolingo ya Congo neti ba Roger Bando en tout cas na moni mutana bolingo ya Congo bongo te Fondation RB aza mystique mais tout ne ngadi boss mais idée aux na vision ya politique habité bande konanga ba kongole bazwa basi pela mukie oyo ngana zwaka ba pasi na kabulango pe omoni ezale lo mo wenge yemba na ba te soki fete ba wenge mozu ya pasi ayeba ka pasi ya baninga si donc c'est ça à toi merci mais avant de continuer pour ma solo sur la vraiment belé n'habite mikolo lo mozo renier na Kinshasa bisoti na porte oyo ki ngote bisate na porte sikwa ezosunga bato na sensi nini okoza na posa osomba biloko na alimentation moko boye emso ndenge ose déplacer eza te sikwa obengi bango kaka
na numéro ya bato wana ba na service mais ba sali service ça bien parce que ba tie ba moto non ils en a mis tout cas non bazana mituka bazana ba moto on deti boy nga vie de loin nazana bureau nanga na posa na lia iloko boy mais nazana posa déplacer te pour na travail na bengi numéro na bango na linga lia boy et puis bazana restaurant et puis restaurant na bango $10 okolia nyonso na $10 afama te mais ça bien na vie mais soko bengi na linga lia dongo pa donc ce qu'embouteillage ça motoyer ce qu'embouteillage était mutuka ekotika livraison à domicile. On a fallu bon bureau, babenga madame na parlé kuna mona poudre sili provision. Kaka na bureau na bengi bango baselio achat na supermarché. Na mbongo na bango. Tamu bakoya kotikela yo livraison à domicile moyena $5. $5. Ozomona ba idéologie. Te mais eza maman na idéologie. Obi ke Congo mutu pas comme un milliardaire. Il y a un mutu na ka fait ça. C'est ça là. Tala de ba facilité ba tu na ko ya na place moko boye, emso na bosani chombo. Mais nga na dans un obligé à ça la boulot na yeli place na ye. Mais chombo na nga na bosani quelque part. Na bengi bango. Boke de place boye bozo elangai téléphone nanga boya nango na pesa bino ka transport. Écoute tu de loin, mutu mo benga ngabi boso na so pe biloko na moto na boso na ba bijou na ngamo na bongo yo banga ndeni yezo mwana batongo na moto so ya engagé na entreprise et ça tellement moyen mutu balabala o banga ndeni garantie ezali à toi merci tu évolué na biso mambo sur les ébélés nde baloba kultu na mo dalé mando ipsanga petit nga et sengona ma bakanga ma pango to utine sengo to ko taper ko to ko betango vraiment karaté disparition kultu na biso za bongo moko ya corporation une légende vraiment il y a corporation na mina théâtre papa na so kwedi ate ko tika biso na bité o yamba message ngo ndenge nini ngasko ba message ngo pona kana pena trop internet c'était oui nga internet na WhatsApp Instagram, Facebook, na ngana ngote. L'on sur mère madame kana parlé. Il est pour la zat trop boyo et akana tongo. Beaucoup feli. Nani alaxi photo. Ndina mona ya bacheko batutu ye kaka. Ndika pas ko dia kufi. C'est vrai. Ndina ko benga président Lombe, na leli wana après. Na benga président Lombe. Azaki na famille lobby donc les londe na location na bureau pour na donc on a vu na musika ba réunion sur cause à raté tout solo li un peu dans l'équipe papa ko du pana wazaki nani kokoba ya mulo ko papa ko di le ba papa ya ba venga Dieu c'est papa ya vie donc kokoba habité et le onyo tikel ngo pona musna kakata musala na image ya papa ko di azaki boy hein boy epena de loko ya lingita bo pese loko mo boy ayipsi na réalisateur kata te kotobo ke no bo de coach ayipsi na coach yete ken no baksa bon nga question na nga ezaka to moni papa Kwedi akufi na âge moko boy oyo eza déjà avancé génération na bino total la banzonzing ndengo bandanzonzing to monaka mingi bake mpe trop jeune n'habite loni ne sala na génération na bino bato bobimi ba neti bakoko ya ba vieux Kwedi liwa ezo zwa bino facilement quel bon mon arabe artiste comédie bazokufa pas entendre peut-être pour toi bata TV toi bato bino moyebi na lobanga ba émission belé accident moto sala na rompe ngaba la triangle plus de 30 personnes bakufi mutato tenir na kati azate bon tant que de 2015 à 2022 combien va couper tu le dis même pas 15 mais dans kolomoko 30 personnes va couper donc et yeba na ngote lo ba mipte pour baza ba start OK attention comprendre donc ils sont encore liwa mais la corporation ça moi belé to chaka na culture bino ba star ya théâtre ba star à musique pe bazala parce que to souhaiter ngote ça la bonne kindaka mais na otala be côté na bino bande ko ba kende moi belé surtout ba cause ba liwa na to perdre ndona so cheko pe ya son âme li solo ba poison wana so bi ke côté na biso to kende belé c'est que au locapé mususu leader moko ya musique on ne peut question na bo fait beaucoup faté pour aller dans ce moment et ça pas circonstance nzamba za mettre temps que ya circonstance très bien ndeko nga nzamba keli mutu te na mukili faut muta souffrir ko souffrir mutu to mona mukili za ka entourage moi ça mutu
mbonga muninga famille tata kindoki ya mama kindoki na so pena mutakonyo komati des gens entourage mais vu de loin obi que poison eza eloko mo boto ebaka ngo na Congo te mais poison ekoti makasi neti ngaboye na autre passer na ba traitement ba poison en tout cas oui batela nga poison c'est vrai ça oui oui en tout cas nga ko tezali chance prophète amoni abi nzamba laxinga message moko 3 fois abisi ojenga ndo abi ke bozana ken bo me ko luka bo sala oui que Congo penako batamite mama bebali mutu nyo sabi ke so batile poison ndata ka pembe oui oui ngira ba atana pa ko na hotel souté nga poison ko tanga penati na ba miko bani so on entend face à ken piana ne arani mwindu boy bolise so poison toi comme goudron mais donc comme quoi donc on a te fidèle on a te longinanga e beba sumakasi façon bena nazalaka soko tali sous malgré nazui tezela te nazation na beauté na koma la vidéo na ekemi na beauté obi nde na bona koma so na tali kitala na koma lela ya mon même na miso abatu okosika koseka seka po soko teka souci ngo pe mabe vile le so na tali kitala tala bonga na biso ngula tala ngote po soki na tali kitata na tala ba photo na ngakala namona anati nga bakobisanga demonstre elongi nanga ozaka ya normal nzamba salanga elongi ana deforma mukilika bon yo suka ndeni ndani pozo 4 fois 4 fois ouais 4 fois mais lokola ngonga nzambe beterite ngai na nakolo bateke balongo mbala moko ndi balekinga bakufi balekinga na nzambe wana mais vide loin obi mutu wa yebiote muto ayebi ote ayebi oka ndengo zaboye a trouvé oka normal mais nga pena sembla ki na oyebi so vie de loin nga na mutu na batongo nga ya mo na zala na fan so na tali oka boya mo na sa mutema na oka pas si fort non eta ça là nga pas si poison oui na les poison ba traiter nga na matongiana ba prière pe esuninga pe ndeko nanga pe Jérémie Yoka ba poison tozoika banzela moko Jérémie Yoka wa journaliste yekuta kenda ki déjà dans nga kende chance prophète Emmanuel Dodika mabondeli na epeza makasi et ça makasi vraiment esunga prophète Emmanuel teto kende na yo ba sango na yebele to kende na yo asunga pe na mama ngambe bele alors ba ranzamba laksaka makambo bo mais vidéo là yemo ko ifaya bon jusque là na habité il faut me manga pour sanza toi le ko ça mais moi conseil pe na bato yo batela bato ba poison po soki na tinga batela nga poison te elongi nange zalaka nango bien makasi ko babote na biso to ko motala ka otali mwana na yo ndozo tala bi atala ndenge na zalaka donc yotali okangi photo na mwana yo mimona okomi mutu mususu mwana sikoyo bimisa fasi no ana oyo zalaka na pana zwa yo mona sema tema zondi ondi mato binga fasi beba bo ozwanga na ndeni kena tolo ba mamba bien na mama ça c'est normal quel ninga zona vidéo là photo journaliste photo musicien photo comédien bien en tout cas merci mais vu de loin to betaka lisongo mukie to te komona eloko mo o ape justifier c'est comme si mon bolingo ezati na corporation na bino to ebite soki bo vivara bina mo ndenge ni ndeko na biso artiste cheko te ko tika biso asalaka plusieurs vidéos apendo déplorer état de santé na ye azozanga voir même eloko relié atanga na ba combat batudi c'est important to tanga bango le loi bo sunganga tina suka comme on a autant ezaka ya mama pour maman sunga batalela ki bo memanga ta maman Olive pourtant son maman a chance en vidéo te bat faut maman Olive Lembe Kabila maman sociale maman ya bana lelonga na nzela nzambe so nazaboye c'est maman Olive Lembe asunga tala te ata l'école te ata les longuités nini te et comme les kaka alors solution peut-être comme peut-être pas maman pour ceux qui comment si moi to yebi comment qui ceux qui comment qui bato comme ça on tombe sous comme c'est comme son habité temps ma vidéo na ndo le ka écoute na chance à remona on mère la soit que tala ndego no cheko kuna zoli la te cheko ko finga kina kolwezi na kina kolwezi ça ma vie de loinga lobi sala nga mawa fort na ke
na ke matanga tcheko yango tokomaki déjà embouteillage bloqué biso tokomi déjà ya encore réseau bima namoni batie korbe ya mopanzi wana batie babisi mpo bato bamata bakende otika ndeko na biso tcheko na cimetière mais eloko na regretaki kaka chaque comédien erasilisi kaka cérémonie ya cinquantenaire moto nyonso apréféra akende na ye donc baamona kokende sous cimetière kuna baamona neti passe temps donc bolingo yango ezalaki kaka ya mbebo obi ezalaki bolingo ndeni makambo bamona biso oyo namonaki yo mpe te nga naiso nangi na kolozezi te na bilobi corps ya tieko ebima elobi namonaki yo te lobi oui na cinquantenaire nanongo obenga ngai oyebaki te nango obenga ngai yebina te na logique nayebi ke tu pas confirmer programme nayebi te mais bozala na bagroupe ya bawhatsapp wena boye cotisation na tinda nga na vivaka nakoma na nga boye omibimisa na par rapport à expérience makambo kuta nakoma nga nini groupe na otala kinga na te 100 nga na te boye na te boye te nga ataka na nsima mokongo soki na tiango na groupe botia yango ezonga susu alingalakisa nini tala baninga nini mais ya te boye ndenge nini ok aki mpe na famille ok ntango tozosala nia na groupe tozotia nayebi te ekendaka ede moni foto tia boye mosusu foto longola soki apres nini yango tokomelela okopana ngasi konakima biloko aya na ndenge pena ya fote bandeko balimbisanga kulu dimba na otia na kulu dimba otia na kulu dimba obeteli so lisolo ba risque ozwa na vie kozala empoisonné 4 fois maintenant otala ce qu'on a télévision tozonga na télévision mamusolo bini ba groupe ozala moi actif vraiment te ngako na mwana te mais oza compter parmi ba artistes baza actif na ba gag na ba réalisation tout le monde na wana o gérango de na bela poison na koma ko to moki ko to nzamba sa tourna gaga na tourna gaga pona lingana tika public nanga te ba fanatique nanga vide te on comprend donc na passe na paiement mais ce que na ba web ça ba encore son na beti des tableaux na paiement il y a de le savoir ça va na pantalon na moi rouge là ta wana teni na ya musala ne comment ku ko chango singa na non landela ezo koya yo te rinya lembi ba pantalon na te déjà émotion sociale réussite ok super terre so tango na longo ngote na tsingo souvenir de comment ka benda mais lelo comme na mwenda singamo se funga mi de tetu ya ngo ngabe seke nzamba sana mais fait de là c'est comme si ba problème est ça là au méfier ba master mususu parce que na sola kina siluso na bi ndeni sai ya ko mema ba comédien poto tandis que vie de là pire mutunaye vie de là qui na liste était tandis que tozala ina Schengen ni kuna vie de là zo la visa ba pesa ba mo visa te vie de là le la yo bana arrête de pia yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel garde bandi na yo toujours Placide et bio
le patron de business class. Babisinga yo okima ba appel na bango sende. Yamba fiston. Yamba bateau nyonso o bakene na fiston voyage na pesi bango bambote. Adolphe ya lobi na pesi bambote. Maseba Serge na Lubumbashi na pesi bambote. Ozo na monaki nani ndeko nanga Abubakar. Na monaki mutu ali boso. Sai ne so na photo. Ils ba benga vidéo yo fungula je o memangati abi ya so na ye tozo ngano poto voilà ça il nga ye kaka mutal boso abenga ki akomelaki nga abenga yo no yamba ya bate tout OK yo kana on a téléphone yo kana qu'est-ce qu'on a moi contrat na mo boye ya systématique siko funa na tourner biloko na bango. Donc comme plein net il y a pression quoi. Ce qu'on a moment on a fait tourner, na moment où il y a qui photo kota ambassade. Donc ce qu'on a kenda qui donc là na ba bisé. Donc ce on a tika la pona bongo. Mais dès qu'on a fiston ça c'est merci mon papa comédien. Ma Verona bana. On peut c'est merci. Azana merci pour on est choqué à moins nati au saboter. Na relaxer. Est-ce que bon so la na c'est na métier to so la bon. Parce que je suis un sabotage. Non, souci à ça, ils allaient qui boye, ils allaient qui aucun des potes. Moi, ni parmi battuba aucun des, ils ont engagé. Mais à quoi pas été au dendi si fort na téléphone. Quel systématique hein? Mutokaka. Nga muto débat. Tu veux peut-être un appétage. Quand ngelo kuna bisebino lelo. Donc moi ils sont na courage à tonga. Kena ko taper kenda kuna nga pour na feston. Si on a courage à makambe belé ba idéologie belé pour na fiston. Ma tu comme 9. Quel au moins ni 9 mois. 9 mois na kalpa. OK. Na kalpa moko. Tangu to tambla biso misato. So na biso misato moko dans évolution. So za mayele faut copier. Ouais. Mais na ndenge ya mabete. Ken no tambla ne ken a payer Peugeot. Mais ça dans la position au Peugeot. Ngape mukino ozwa. Ngape kata Mazda, ata Renault 4. Oui. Ozomona. So pe on kuna sana mayele o muninga sana ngo nde ba évoluer ka ndemo. OK. Ozo comprendre. Pour ça y a na souci nanga. Est-ce que na famille ba twazanga ki? Bazali. Baza, mais na souci ba mina ye ba que le temps l'expliquer, makambo on l'expliquer. OK. Nde ba ke na da. Donc ninga uta poto soka yibuto okende. Tema wana bien que na photo mo falaki na résoudre donc OK ba canceller. Pour même bloc comme souto ba voyage musu c'est ça OK notre boy ozon pe piaka. Et ça ba voyage sur ko okenda na kenda Lubumbashi otika mutu moko prêtre. Mukolo zo ko pa Lubumbashi yo na mutu mika ka vient na prêtre. OK écoute pe même suspect. Mutu musu jasika. Azo pension ton. On se comprend. Ba contrat de ça avec fin du mois na za la pierre raté contrat na ngai maka autant. Et c'est lui et son appel bana na sens moi ndingo. Mais bon, ça a sans problème. Parce que Ansi Luzolo, Abisanga Penazo regretté fort, avait vu de l'opéna Moutona Bisso, mais Maramba ça la Bisso. En tout cas, tu sais, la vie de là, comme il se comporte, net, moi, na mouké. Tout solo là. Quel? Nga, Ansi Hollanda. Un mois. Luzolo, Ayebi. Alors, besoin se comporter, net, moi, na mouké. Oza se comporter net mukolo teke o solana mutolobi ka clair ke nakoya ou bien nakoya te oza subongo tende muzalaka abi vide lo de parler à person akoma banga bato akoma banga na biso abi singa ken talanga pe na oya ko lia fufutie pa na na Belgique ngape na ko tiela mutu poison. Est-ce que ça a côté à raison c'est suffit de le par M so banga M so biso to ko sale mabe auparavant la machine na ligne question. En tout cas, tu as évolué dans Bisso. C'est dans le solo. Il y a failli, il va pas te belé. Ma question, il y a ba massa, non, quand ça n'a rien à basa, ça c'est un blague, ils ont ba massa na yo. Makambo ba blague, mais monsieur sont les cas. Mais makambo ba se plaindre, ça blague té, ngaza a besoin de bazo ko facilement, ba opportunité muso ozo kango facile. Natinga ko yambanga te peut-être, ils ont un problème mais
souci au sai c'est azana moi je pas na ça le loko mo boye emsu yo yebiti emsu surprise c'est ça ye loko bango ba le baba masana yo vidéo tout fa balimbisa bala nemi ça banobe ngasi ko ma na yebiti na mama o sanga ko yamba téléphone na passe wana ba c'est la anniversaire mon surprise na restaurant ya Fifi wa bazo ko ndeli siko yo wana siko makambo ya Fifi wa te si bela moratongo si wa camarade moi sinanga on a bien Justine mata Justine ana leki nae Sarah na botama le 21 avril après ça le 15 mat moi sinanga anga sanga surprise ala musanga ba tongo mo pongeza kana mote abia nungi na théâtre linga banani ok ça tout nanga na linga banani nga tuninga question na pona ninzoka ye azoko wa enregistrer même nga kamuto asala bien ou a faciliter nga tâche so no pesa makambo ye pazo pesa to fulama te na génération ya baleki na lelo akimina no kuna kingandi donc tonga na la vie na bimi abengi petit frère maintenant coupir na pesa mbo tebele masabalox na biti coupir ya non pesa na libra kingandi pesa ni papa à la coacher siko beau frère na ye mobala leki na ye ke non benga Charlie bete boy mobala beau frère bana nanga habite na te pasteur na sauté tasli donc à l'hôtel ma fort on a bon marché a osonga lelo donc alanga kadoka car pasteur ni na moto éviter à linga ya na moni monsieur katana ya mort monsieur a confirmé dans 20 ans ta ya t'as ba bombe so va t'adore mon monnaie va belé non quoi longolinga tana longwe no oza tukuta na première ri ok ba ça yaba ko bungisa ba kiti ba fifisiwa ouais et ça que ngana bengi nga maboko bank tête dendai parce que ça voando ate yaka na chantier donc na epipé le côté ni ça na bengi nga sikono ngana lokola voando ça libéré na ko to kuna mona passer ngo aza na vola ni tozo ya boulevard yena car ninga na car na to comme la planche auto fanana dans ça ka soit tellement déplacé mbanda na penda mutasa allo père ok père wana nde mata soko mata nga pese position batu ba bonga ma na yo kana ba surprise mais wana na toka sur place mais na kanele on sala e ngepe a bota makaka en tout cas tout sauter le côté vu de loin c'est na biso makalunga akutana epe na problème ya ba poison au kan ndenge zo renye na théâtre olanda ki lisolo na te et ça qu'on dit ni côté la ko kama kalunga zolela que non lelo posé comme dans l'hôtel et comme dans le tungulu na biloko lokola ai na biloko akamoto e baka ngote nyoso nzambe kaka non tout le monde la faut mettre ta pièce ko c'est nzambe au monde tinga yam susu baninga ba traiter nga boye mais na mutema na vérité vient absolument na imangoti mokili monde ya surprise mama ngai na yeba kito aninga na komisa bandeko ebanguna nanga batela donc poison nanga peut-être écoute na mona fallait que ça noka bongo pona sala ona lelo pendant que batela nga poison ponanga nazaki na owanate par rapport on a commis lelo apo ba souffrance yom na biloko mususu pe to lelela ngo pété et monsieur César nous sommes talisio pour y ba nani kozala na ye nani pa ozala nete ya omonaka mingi te est-ce que na 4 fois aux yeux poison est-ce que aussi spectacle mutumoko autant no kombote mais est-ce que yomo en soi na kata mutumo avec mutu boyende mdasala pona za na zo eloko ndeko ngai mutu abomaka mutu yende mutabiki na oboma mutu si mais mutu azokufa ayebite ke mutu abominga ye nzambe kaka mais Valdi au moins vu de loin to sola to na sona courage wa sola au moins soki mutu au lieu poison au comme banga na ba to bazaye ba pério
Natinga, je pense, les journalistes, c'est mingi. Moi, je suis allé sur l'émission. Je suis allé sur l'émission pour nakoma ko banga na ba tutozana na ba pire ba koma bangisa. Na comprendre place vie de loisa. Parce que na pe kala na zai na ngaka ba benga bo na kebo, na benga bo na saibo. Mais lelo koma pena na koso na zoya même so na ya na ngati. Na boka fait de nombreux très très. Hein? Donc Armel Dongo, président ZZ, Zidane. Ozakana, président Fali, tout na penga donc président Zidane, Armel Dongo. Armel Longo. Dongo. ZZ. Zidane. Ok. Armel Dongo, ZZ Zidane. Na tuna ke makamba ma Kalunga, est-ce que bozu mwata ya kobenga ye bokenda pe otala ye bien. Mais Kalunga. Tata moi ça va. Oh. Tata moi ça va bien. Oh. Tata moi ça va. Ndana okende Kalunga to lia na beau frère na bana na mutu oncle na mutu America na zo. Banda musala otilelo. Artiste ni a marqué le plus. Dans un groupe musuto za collègue na yo ya groupe moko. Tout moi na ya groupe. 5 ça bango nyonso na a marqué le plus. Le bi bango nyonso zo ba moko ataye. Tu n'as vu le coup baby tanga na soka moko. O ka sala bien. Soko le biba idole na gotanga idole mais l'artiste nyonso et puis lelo na ndenga foté ba na nga ya tout vient de dire on a formé ba ça la fierté na nga na ndenga osakanate na pesi bango bamboti on comprend na pesi ba no nga la formé ba ça la fierté na nga lelo ya osakanate zana na mobiki ici na nkela mobiki ça bien pas non Nickel la paix. Nazana décor. Nazana décor peut l'embêter. Tellement. Avant qu'elle et puis poser le baby. Chabani, Jérémy. Moi nanga Babotaka, ya Fifi Firenze. Azarami na le ketchup. Ya Komara voilà. Ya Fifi, ba Cyprien, Mabidi wa joueur na Congo. Patrick Balox, Mabidi. Ah, c'est excellent, on s'est renacté à la fin. Il a dit John Erdis. Comment on va comment on y est, Mabidi? Mabidi, Ken, Naboya qui m'a camboulé. Ngana comprendre ndeko na yoka ki angonde bien. Bakoli Ken. Ngana yoki angote. Face à prononcer des faux bon ça. Depuis des filles de l'Ouest, qu'on s'arrête laisse qu'on tourne dans des gonos modéraux dans scène mogo. Aux arrêts tourner dans des gonos modéraux scène mogo. Mais bilo ko belé. Ya modem ça comment? Bilo ko belé. Mais tant qu'on l'oublie la quête voilà ma colis. C'est quoi yo? Quel au début au banga bilo monsieur mo début mais ça tu peux modé. Non moi pas na bako nika. Mais la remarque na tsala ngana mais ya modem bien ka. Ouais bien loko lequel ngasko fidèle na tangi kombo botanga na ndenga mabe. Videla siliki oke videla lia banzete na théâtre. Oh. Mais on est ça no bon. Et quand la ya modé kuna na on pesi mbamba bo ya modé. Ya modé. Ah ici. Ya modé. Hello. Na regretaka diomo bozala sala na polulu lelo polulu azala te bozala sala mama na dio. Makasi. Est-ce que ndenga azala te wana izaka mwa trop mo bo ezaka ka questionnable ezaka papa chikote pour ngabo mika papa chikote toi pe na bate belé to regeta oui ça belé na regeta ya Jani Fay oui na regeta Sami Mokili na regeta po Fire Sami Mokili ana photo ouais Sami Mokili a totinde langa bilambe belé neti biloko nyonso na la Sami Mokili carton voilà en tout cas fi de l'air nzamba pambola bino et ça la biso bien neti Sami Mokili talaka Sami Mokili au mona moto quoi Willy Mambo Willy Mambo voilà Willy Mambo Ansu Luzolo la richesse 2 minutes José de Londres na pointe voilà boké bomoni tata mosaba na spaghetti meta pechanga sila miracle hein ah Kayembe Fatou Kayembe Boulongo de tenabi avènement ya balé qui na million lelo ozomona musango zo kendeni. Pomoni question oyo tuni eza bien nani patuna hongo directeur na biso mo continue biso Dario
Bingi, donc. Dario Bingi. Ouais, Dario Bingi, a Bengaki, et puis à Touniango, Jonathan. Mbalaza, mon père, Tounango, Esther, le beau tapé, à Tounango, donc. Bango Bazan, la fondation Roger Bambi, fondation RB, Tounango Bambi. Au moins, les lots, ils ont embêté. Pour tous les rappels, papa Kodi, les trucs qui sont là. Papa Kodi, papa. Bavé Massas Baye. Bavé Massas Baye, Bangadé Baye. Bangadé Baye, génération ya Baye, la dit sous phénomène. Na Baye, c'est fiston. Baye. Hein? C'est Baye, non? Non, ça là. Ah. La vie de l'œil pas mon coloté. Non, c'est quand on a tu as évolué. Il va dire que c'est quoi? Alingia confondre. On vient à Batouya. Bah, peine à Baya, paye à âge. Quand ça, on a un peu de poser balancer la hausse. Le bon va protéger. On comprend. Tant que on est sauvé dans mon Kikedi. On veut Kikedi n'a pas si bango télé. Non, on a Bazigura. On se comprend. Bah, fier Singoma. Bah, fait Adi Mouzuri. Bah, t'es la génération là. Tant que les copains regardent des, naïe avant et puis là, bah ma vieux qu'elle, bah vieux n'a pas coco seigneur. Bon, mais c'est quoi qu'il est là, les animes. Et moi pour essayer continuer à cop ma casse. Convié. Moussana mouké mais moutou gamounene. Convié. Et c'est arrivé à peine beaucoup dans la place de tournage. C'est comme si on a les selles. Si on a marché monté, on a mis colom sous. On a pété sous. Moi, mes contactements vise envers Bandeko Baelelo. Tout le monde a mis sous des bancs. On a tourné la banane au Teboy Naboy. Mais on a mon sang en a battu. Mais arrivé à peine que vous en avez bango toli peke. Aux autres qui n'ont pas bien. Sauf tout le petit n'a tout. Il y a génération Baye. Quand on n'a pas la banque. De l'autre côté, on a ça l'église. Natal ça va venir. Et tu n'as qu'un boy. Ah, qui c'était, minité, t'as la soul, la ligne, c'est là, t'as les bosses que ça la boy. Pourquoi on a une vie de loin? Les longues sont là, moi, pour n'a c'est sauf. Naï qui c'était, naï jalousie, naï qui ndogité, naï binité, nous sommes pas protégés. Moukio dans Zoka, dans Kabularango, n'a batunios. Oh, maman, y'a un soir. Moi, je suis dans la classe. 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 Toi, ordonnance. Oh, maman, je suis dans la classe. Je suis dans la classe. Je suis dans maman, non, on a pas de raison pour tout. Je suis dans la classe. Tout le monde est là. Mais là, comment on dit tout le monde est là. Donc, bongo. Nous sommes attrapés au lame. La Bible est dit, mais la population qui est là, il était pour la Simaya Moussalo Lingo Bomilae, Yango, Bisotobika. Non, Bika est militaire. À comprendre? Est-ce que ce ballon ne serait pas sincère pour tout le monde a manqué par respect? Non. Ba manquaka mukolo respect, ce que mukolo yemo pas dans les poli. On mito cité merci Ken. Ndete boy moi ni nango wa les lois à cause de ça manquer vidéo. Pour vivre la manquer noté. Ah non leader naé. Azano na gaz koleka et puis azo conseiller pour y passer la carrière naé malam, ce qu'on manquer loni. Ah manquer loni. Mec qui n'a idandé. Mec qui n'a idandé. Ya Gladys aza bien. Ba na spectacle na Lemba, na keno tape na zoko takana sala bon circuit, il pas zoko to yamba na presse. Bongo mwana ngope soko zo benga na ibite so kanisa bolingo émission de to benga bino. Wana soko zo keno na ndenga IG fo zo funda Aida ajorani pa na ngabe to kuta collègue. Soko zo funde pa na ngabe. Papa za na mboka, ya za kana kishasa siko. Mais vite loin. Tote mon ami ko lekia monte pelagi makasi internet. Au peut aussi nga ki pena polémique ezate to tuna ba question responsable. Mon dépelé m'a cassé au wap une la duchesse appelée ça kabimi c'est la vérité mon au pour na batum il fallait pas et bimandé balobaka que toute vérité n'est pas bonne à dire. Bah tu bah sinon quand on non bah le volet na weri ba bamba na niangwe toke tout non. Mais habité les loyo ba te belé ba komba ba masangona bongo ekenda mabe que entre bino na bino la corporation moi tom susu artiste kingandi abimara tom suna mama kingandi tona ya kingandi mais comme artiste vidéo tout le monde a l'occasion à moi respect mouké
Habiter au salaire ndeni pour éviter marababo. Au moni tous on comme mutaba kundurupin tout mutaba cc. Mike la Duchesse. Tu fais na masanganda pendant 3 ans. Ans le zolo, tu fais na taba 2 ans et 8 mois. Papa Henri na PC Mbote. Tu fais na taba nini belé. Igor 2 minutes. Petit na manager qui sont non mutaba. Mais sikoyo tel ko nono be kimi et le ko nono be kimi. Batu mususu au traité na ndenge ba internet ndebi no linga polémique. Au traité ndeti asale loko boye. Même sous na 4 na ndenge wana te. Omlika même Keno. Il y a des gens qui ont combien de familles qui ont fait une mission na bonama. Nabi ka okena ba polémique. Mais en dehors de la caméra, a mutu mususu. Oui. Donc et asali cop na ye. Asali cop na ye, ezolé ça ils sont limite tout cas. Donc cop na ya mona polémique. Comme mutu mususu ba ko ya, a bien la polémique on a masani ndenge wana te. Vous comprenez Na yo makambo wana pena na moyi sans tâche maboko pembe. Oyanga bati na caméra na sekisa bato. Ah oui. C'est un théâtre de Nazui, on habika. C'est na vie de loin, la vie na ngaitanga mawana mukilier. Et si théâtre ninga na sala na lesa bana na boko la bana. Bon, prenons par exemple, ndeto zaboy. Bino mbale bo meminga polémique peut-être contre Saïd Sabie, contre Yana Ngaladi Sobe, contre la Duchesse Hans. Boson Nzambe na dessin ya vie nanga balba ke na bongo na sima bato wana. Nana tsekali yolela. En tout cas, merci tout le monde qui est dans le Mali Menasuka. Mais quand les gens on a fait courutu dans la PCM Boteska Zomi en Suluzolo, on a eu beaucoup de Zamboka. Pardon, tu sais la question que tu as. Na comprendre ce que c'est Yana Bana Bazaï Mike. Pour émission, on peut dire qu'il y a 2008. C'est Riwana Sigoto, c'est de Internet et Zalate, c'est de la nationale Lukango. Non, tu es cabanista, bolingo et sala. Tolingana, yaso, Sogito Kolingana, yasolo, alléluia, toko mona kembona. Ici. L'auto lingana, la personne linga ken, linga ken am tema. So ken linga Charlie. Donc la vie c'est comme ça. Lobby to éviter. Lobby zabutu. Tout le monde a vidéo mo et puis en solution à face à Willy Kayembe dans une interview après tout na qui soka ko ayebi je pour que tant combat Jérémie donc Jérémie moi na yo. Batuna en solution on solution ba habiter ba l'accès na photo na moi na ba réseaux sociaux ba katika moi partir na moké c'est comme ba interpréter moi mabe ba traiter ancien ndenge nyonso prétentieux arrogant boina boina habiter yo moko ndeko ya en solution papa na Jérémie na ndenge ya musala wadi domoni luzolo na oui omoni ans oui ans a master to faninda kumoko to lambi batsenge lo so to temen senge to lambi sokinga no lamba fufu ansalambi biloko sokinga no lamba biloko ansalamba fufu na yebili ans na makambo na te o nga na kopona e koma ke bino bokum sango kop na ko yape bo proposer nga te to sa eloko bo proposer la best ya mote bo me ma biso bongo te to ba artiste mboka oso mona ndeti nga fana fandi boye atana nga vie de loin na ndenge nzamba pesa succès na ngabana na musala na ngabana na comédie na ngabana bona bebali na yo père atanga na leke na succès boyo sangeta bato balingaka siko bato balingaka ta ba na notre toman bo sepela na yo donc mayel ka fait ça mayel ka fait te mesikana c'est comme si ba interpréter en ce moment mabe et que ezaki nini batuni en sora ebi Jérémie en sabi azo reconnaître Jérémie te so moyen ça dit journaliste a aidé à l'accès photo na moni bato ba interprète soki bato nyoso e déranger ki bango na kombo ya ma vie de loin ndekwa en solo balimbisa biso hein balimbisa biso ba commenter de gauche à droite c'était pour ba kabola biso ba état ki ndekwa ans o nyoso mona ki ans asala ki mabe pour na Jérémie balimbisa biso. En tout cas, merci. Tout comme nous sommes à Ken Piana. Tozonga sikoyo na message on a appelé ça pena na ba fanatique na nyons o balingaka Charlie Nong vie de loin l'artiste et comédien papa na Sévi papa na Jubilé papa na Onesha papa na Maylor papa na Degaouche papa na Étoile papa na Samuel papa na Kaïs o to lukaka
Autant que le nombre de belé. Yo boy polémique. Tu vois 13. Nombre de belé. Bana maka sosi c'est pas. Ah bana kazi oui. OK, là on a gana bolta ko le kata boulay. O ba Youssoufa fo ba bima ba mettre games. Na daju. On comprend. Moussou Mbappé. Mbappé ko. Donc parce qu'on est là, les fanatiques dans laquelle Bible le dit panza sango na oyo oyoki. Biso tina porte. Biso tina porte. Donc Dieu existe. Dieu existe quoi? Même biso idéologie biso tina porte. Donc on a fait un bureau to fandi boye. Bon, quand to damet kana téléphone. To bengi, to commander livraison à domicile. Oh, tu fais des toi pour ça, et là, comment c'est pas moi chemise, mon magasin, tu es total liant. Tu sommes dans beaucoup d'habitude. Tu es côté que là, moyennant $5. Attends, tu sommes à $400, il y a $1000, il y a $2000. Attends, tu es côté quand on peut s'habituer à $5. Attends, maluko. $5. Bah, moto ça, mitou que ça. Zamba Bolingwa, société Jupena Combat Dieu existe. Voilà. Dieu existe. Merci Ken Penama Kizembe, merci na Charlie Nyong, vie de loin ou à Pepe sa chance en dépit à Makamuna Nyoso. OK. Asa on a biso na plateau oui. Pardon. Au moni na betre le moins sous capot. Population na ba yeba. Au moni via moto. Tout le monde a les pour peut-être pour un journaliste, tout le monde va star. Na ndenge na biso hein. Ba te bele ba via ba tout. Les gens ont confirmé que Vali, il y a armée. Première fois, la population n'a pas limité. Mokili et yo kamu na nokabatu. Ba yo kamu ngamno lo baba mo na vide no. Wakota musala soda. Na koti armée a. Na koti armée na matama. Te vide loin tika. Na zolo baba konzi ba yo kanga. Vide lo lembe mokili bien nini. Et ça coûte question ya polémique té. Na lui que ba masanga na koti na armée. Nandeni. Oh. Na koti armée a. Mais na siré ba continuer son mboka. Obanda na kiliki. Nga na mata armée. Ce que le kozo boma général azo futa mais ba conduire ba na semanae ba futa singa sikoyo bien té. Soko tete bo benga général Sonic a futa. Maso nini a obanda ba brique ti église ici là. Ngai. Ya na ba domaine belé na mutu maso vrai maçon pena do. Obi ke ko sabi so kabila ju masasi. Armée de l'Éternel. To kana so ka boyo ju masasi. Quel gars de local Joël Salambi moni mutu no vie de loin. La vie de loin. Toi c'est bateau tozo kende comment na prophète. Papa dit Kilombo, on a rappelé qu'on a papa dit Kilombo. Na bi to kende pas prophète mba mode. To landana. C'est pas prophète Emmanuel. Il m'a na mona yo linga pe au kota au 4 na frontière au kota mama bande kono ba artiste musicien pe ndeko no fali pour le 29 octobre robeta na salle des martyrs. Oh au mona tene na publier. C'est pour tout le monde qui m'a souci. Il y a des mois qui l'ont il faut soutenir Bayayate. Il faut soutenir. Donc, et là, que je vous c'est ça qu'on c'est la vie de loin. Namona qui est pas sous les Kauka. Ezaki yona mobiki sia. Na makalunga. Après, ezaki stratégie ni bokenda sala. On a cuisine inter. T'es temps beaucoup de la famille bo soleil de Ville là ça va. C'est quoi santé ça va. On a fallu. Ça va. Namuna mutawasili mfuli kana pale sule. Wale kabla ntabapla. Yeye namuna kwa ngamu mutawasili. Namuli yako. Masa, nga tiki minute. Na bete ka moto. À toi, merci. Charlie Videlo, merci Naken Penamagizembe. Eric Mukweso Babi, Maison Ephraim Ine Makamboula, Tsanda Gunogi Toko, avec la grande maison Ephraim. Kounoutouali no Moke, mon appel sur Moté Olga Kabelo Babi le 10 septembre. Babi réduction bilogo na 30%. On est d'abord ouverti à salon. Il y a mère Nangaï, Olga Kabelo Mokonta Kabelo na Bruxelles. Papa Paul Moussongela, fils à Papa Blaise Mboukou Babi. Album déjà na terrain, on a jalousie.
Belgique, Jojo à l'Italie, Céline Liam à Wemankoi, Maman Verombungu de London, moi sans la mine, Papa Firmin Matota, Maman Iget Moulunga, toi comme Ben Asuka. Joël Salam Binapeso Bambote. Oki Kingombe. Venanga Oki Kingombe. Okoza RTL Mani. Rentrée scolaire. Oki Kingombe na l'album. Oki Kingombe. Ya Oki. Kingombe Bambota trop. Numéro 1 à Okatanga. Mon boss, les Gouves. Jacques Kiaboula 4 Wandani, na pesi Bambota trop. Mama Fifi, Matuka, gouverneur na biso ya Lualaba na pesi Bambota trop. Na pesi mbote na colonel Clément, colonel Kifwa, général Kassongo, colonel Miguel, major Papi Mamboleo, colonel Mike Mikombe, donc ba continuons son président Zelzat Zidane na Brazzaville na pesi Bambote Ambedenge sous des milliers na pesi Bambote belé place na lola na Brazzaville Marie-Lise na Mayamayawana ya bosi Bara na pesi Bambote DJ appel masqué Bambote belé ba artiste nyonso ba musicien ba comédien on nyonso za artiste ndeko na bino collègue na bino frère na bino apesi Bambote. Merci. Ekeyo. Merci Charlie Videloin, merci na Yemei, Ose Moukoulou qui était derrière la caméra, merci l'assistance, il y a Macron Gimbi, merci na Yemoko, le futur PDG Dario Bingi, en tout cas la PSO Mote Siko Zwami, merci à Massou Malinga, en tout cas c'est ici vraiment un dossier si Massou, nous sommes commandés, vous s'abonner massivement dans le site Junior Itachima, les dollars vivants. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.